Bonjour, bonsoir, bana mama, ça dépend, Ernia Sobozwami, hein. Bonne semaine, bonne lundi, en tout cas, j'espère que bisogno sto koti yango bien. Otozo kende misala, pe biso, bana bazui vacances, bazana bandako, botala druk, moete. En tout cas, la famille, ici, quand nous bozwami, c'est Noëlla TV, bambote, na kombo na yesu nzambe na lola, bomba pe abate la bisogno, j'espère que toza bien. Par la grâce de Dieu, ce qui biso na bino toza na pe ma elinge lubate ke to leki ba o basili kokufa na eloko non toza pe extraordinaire te ezali kaka mpona ma pe mpona bolingo na ye yango aza kobomba biso bana mama la famille soki tolobi la famille tolobaka la famille la Chine ezali la famille donc biso nyonso toza awa bacongolais na bacongolaise tozalaka la famille yango pourquoi pas tolobango la Chine parce que bango nde bato ya yambo mama ya la Chine mama na bango nde nani Karine Mokonzi la baronne mama ya Arieta esala zwa te esala pe pasi te bana mama nzoka nde batalaka ngo na mosika mpe bazelaka ngo lokola ndenge bachinois bazelaka ke mami Karine Mokonzi la baronne azokokota azosala théâtre azokende miziki azosala boye azosala émission ndenge tozelaka biso nyonso nzoka nde bango kuna mpe na ngambo mpe bazalaka mpe bafandaka mpe bazelaka programme balambilambi mbangu basilisi misala nyonso mbangu alobi nakozwa kiti na fandi nazwi popcorn na fandi na bandi kolia oyo kozwa pe nguba na matuluku atokisi afandi ka azozela Karine Mokonzi en tout cas après bakoya balobi Karine Mokonzi nani clochard boye bolalaka libanda en tout cas tomoni yango aputu oza lukuta makasi aputu nzoka nde olandaka Karine Mokonzi donc yo mpenza ozalaka fanatique na ye numéro 1 numéro 1 en tout cas tomoni yango parce que yo moko ozoya na bainformation na temps réel donc bachinois yango kuta olobaka bachinois balandaka Karine Mokonzi totalaki yango mpe tolandaki yango te mais yo oza ke adversaire na ye soki asali boye oyaka donc cela veut dire opreparaki avant olobi 19h 20h nga fu nazala na temps réel nazala wana mpona banda kolanda oyo nyonso ezokoleka oya kolobela ngo na kati ya chaîne na toka tomoni yango ozalaka no complexe na Karine Mokonzi mais oboyaka parce que yo moko pe oyebi olobeke yende numéro 1 yende mama na bango yende mokonzi na kati na YouTube donc aleki na Congo mobimbo so olobango donc eloko yo oloba ekolungwa te pe ekotikala bongo pe merci pe amen parce que oyo eloba mina moi liboso yango nde ezalaka vrai oyo yo koloba après moto akondiba yango susu aza te parce que déjà yo moko aussi olobi yo moko pe aussi oclôturé ozwaka pe kiti na yo olobi ke kiti oyo moto akofandela yango aza te soki kaka ke Karine auti poto aye awa akofandela kiti o moto nsoso te wana ozalaki complexe na Karine Mokonzi akomi na poto avant yo ozomona eske ngai nakoma na poto eske ngai mpenza nakomataka avion wana eske ngai obana na baquestion omoni complexe ndenge esalaka bino eteya yo elakisa oke nanu soki ke pema na yo nzambe azwi yango nanu te esika wana moto mosusu akomi yo mpe kokoma donc du fait kozalaki complexe omoni ke Karine Mokonzi akomi poto avanga nga cela veut dire na kokoma te tika na kumisa ye napesa ye baloge napesa ye bakiti nyonso napesa ye bakombo nyonso ezobonga na kombo na ntina na ye mais lelo ata oye kofinga oye kosala nyonso ekoleka nango lokola kaka mai na mokongo alibata ata bobwaki ndenge nini na kati ya poso na ye ekosimba te bana mama botula mpona nini bongo tolele tolamuki tomoni kaka asali émission oyo Karine yo kende kozwa mwana oya kote na kati ya podium mwana azali mwana olingo komisa ye musicien obie nani en tout cas otalaka ngo olandaka ngo na ta réel oyebi pe Karine Mokonzi abota en tout cas mawa
eza pasi pe mawa pona congolais bo changer bo tika ndeki motema mabe lelo yo omoni ke Henrietta aza na soki mwana ya 4 ans mwana ya 2 ans mwana ya 3 ans ozopesa bambula combien yo mutu moko na mwana moko opesa bambula combien na mwana moko bambula boni okopesa na kati na ye pona kolakisa ke munoko oyo elobaka mingi ebetisaka sima fimbu ezali babino oba apuchu ozoloba d'abord eloko ozoyeba te nango ozoloba après okoya obandi kokorije susu yo moko ndire mutu azwi maloba tie na kati ya monoko ke non zwa maloba oyo banda koloba non eteya yo mpe eteya bino en tant que yo ozali mama fo contrôler maloba lelo okomi ke mwana wana olingo taya koma musicien badoko koko musicien eza mabe ozo okumisaka nazo okumisaka bokula zo yembela biso banzembo ya monoko ya mboka asa nani asa musicien te siko soki Henrietta alinga koma musicien donc bakosenga permission epai na yo ke Henrietta alinga koma musicien Henrietta vi na ye kozala boye Henrietta étoile na ye kozala boye donc yo ya kolobela ngo obe yo oye kopekisa ngo yesala yo pasi Henrietta aza star aza na droit abima na kati ya public oui soki ezali ke akozala musicien pourquoi pas eza mbongo en plus eza na kati ya Europe akotangela ngo akosala ngo neti ba owana obengaka batangaka nango pete eyaka bayaka bakotika bana moko bamonika ndenge babetaka na manzasa na kati ya balabala baye bazwi bango na kati ya orchestre lelo yo okoma kokomisa bango mais siko soki Henrietta alobi ke ekozala pe bien pona ye na musala na ye akotangela ngo akokenda ngo classe neti nga naza awa fina nga akendaka musique atangelaka ngo fina nga akendaka musique ya mindele siko eza ba congolais te mais ya mindele akendaka abeta guitare akendaka pe musique ya mindele siko lobi soki alobi ke azokoyemba azobina musique na ye siko yoko yo contredire ke non yoko beta musique te eza pona boye ezalaka volonté ya mwana pe volonté ya parents so badi ke to sepeli nango kende kaka bako forcer mwana ta azoko boya ata bazoko forcer bazo forcer ti fait des comptes à mona ke non eza mabete tika pe na sala ngo c'est ça siko ozoloba bongo ozoko ganga po basala nipoke ozana mawa pona mwana wana obien ozomona ndenge bimisaki yo wana eloko babe ko komela ye obien nini apotu contrôla kama loba tala kama loba ozoloba yeba ke oza mama oza parent oza responsable kanisa pe o nyonso yo lobaka pona mwana ana ya malamu ou ya mabe kanisa ngo ava oloba en plus yo ozoloba peke pourquoi bimisi mwana wana yo moko mitala pete ke mwana yo wana pe ya mobali oso bimisa ye pe na kati ya public pe na musique boyo bimisa ye mo obosani omonika na Henrietta po babimisa ya Henrietta aza akobanga eloko moko te parce que bisika oyo Henrietta abatama nzambe ye moko bisika nini abomba ye soki mutu azalaki ke abomba mate na kati na makilama Yesu mbele Henrietta yo moko otia ye wana otia ye na kati ya miniature oloba ya malamu ya mabe ofinga nyonso olingaki ofinga obimisi ba foto ya lukuta botala Henrietta munoko na kote botala Henrietta azokomelaka ba sucette boye botala Henrietta basuki mabe nyonso wana obimisi ti fait des comptes ba obislo original nde Henrietta mwana moko aza vraiment balobi ange abato sans tache bayoko bimiselo siko Henrietta ya vrai otali mwana okomisi nzambe balobi nzambe merci lolengo pesa Henrietta kitoko boye po bien kitoko boye mais na kuzolo baka mwana ona bando fingela ye boye nzoka ndazalaki mwana kitoko boye nzoka ndazalaki biscuit boye nzoka ndazalaki bombo boye yo moko mipesi réponse yo moko pe omiteya mi yo moko milobeli yo moko pe omicritiquer yo moko bilobi ke ngai penzani nango ekosaki ngana lokuta onga na yaka nango balobi ke lokuta eyaka nango na sincère ekomi mais vérité eyaka noka malembe nescalier esalini ekomi ofingaki olobaki nyonso bopesaki bakombo bosalaki onos bolingi bosala batie Alia Express lelo komi kobenga ye Henrietta aye obimisa mwana kati ya public mwana ngo oyo silisa
ou bien mwana yango alia express nde moto abimi na public mwana yango ya ndenge nini boyokaka mpe soni ko aputu boyokaka soni soki matière eza te lobela matière musicien ndenge ozomikumisa wana mikumisa yamba na yo mpe grâce te ndenge oyambi ye mpe bongo eza matière mais tika Arieta calme aza mwana na nzambe Arieta de Jésus olobi suske na mama na ye akei mpe na makambo abata mokili akenda bata mokili omonaki te ndenge abanda kosambela garçon wana musicien wana batatowaje mpe kombo na ye te boexcuse nga oyo ayebi kombo ne bokoma mpe ata na kati ya commentaire esala mpe bien omonaki ami yeye moko alobi mama tianga liboko bondela ponanga pona kolakisa ke mama wana aza mosali na nzambe aza n'importe qui te pona boya kaka bobanda kosala n'importe quoi bobanda kopotana na kati ya farine bobanda kobenda na kati ya farine non bosalaka bakilibi na bino na Karine Mokonzi me mama wana botalaka ye boyeba ke azali mosali na nzambe azali wende Dieu azali mosali na nzambe oui tomoni ba vrai na ba faux bazali mais ba oyo pe bazali ya busolo bazali bazali ba o babanga nzambe na solo bazali kopota buzoba wana ndenge opotaka wana en tout cas il faut faire gaffe parce que faut qu'on respecte un d'abord ba mama ata yo oza na mama te mais mama muninga faut qu'on respecte ye biso note ya biso kokola biso mama muninga azali mama na yo papa muninga aza papa na yo tu dois du respect ata oyebi ete respect parce que oumela na musena mabele na sela mokili oyo faut respecter ba parents faut banga ba yaya batu faut banga ba parents batu ezate ke yo soki ya yo bazate obe ya yo moko respectaka bango te olobi ke te ngape mutu nyos funa pakule na kata buzoba na te na kata buzoba non eza bongo te okoya kozwa lisumu ba okoya kozwa penza malédiction sans cause pena yo ezala na cause parce que osimbaki na mosali na nzambe parce que osakaneki na komba mosali na nzambe bobangaka nzambe bosalaka badelire na bino makambo bino bosalaka na YouTube mais bokende kotushaka basali na nzambe te ezalaka mabe kanda ya nzambe ezalaka mabe et surtout soki mosali na nzambe asambelaka nzambe na busolo soki ozokokosela makambo ozokotia ye kaka na buzoba kanda ya nzambe ekozongela yo kanda ya nzambe ekozongela yo en tout cas tomoni ke ya solo ozalaka na yo kaka fanatique ya Karine Mokonzi la baron mama ya YouTube mama ya Arieta tomona ke Arieta kuna kobina liboso tomona ke Arieta mwana alongola somo alongola kobanga aza clair net mafuta ya clair tomona ki ye alati bien robe na ya aval kuna en tout cas Arieta yo bongo na la Chine Arieta en tout cas yango donc ici aputu kuna epesi ye kipeleke sesali ye mutu pasa lobi te nga funa fande lango na lobela yango pourquoi okoloba pourquoi soki aza mwana mais soki aza mwana to koloba pourquoi te tika décision na lokola babimisaki ye abima bongo parce que ye moko pe aza star mama na ye moko pe aza star on dirait oyebi te ka Arieta azalaka star obando luka Arieta balaki so siko ya live oya kobanga susu oya koloba susu loba ke muto na bando koluka ina Belgique na bando ko belela baya ko lakisanga balakisaka ngai ete mais maintenant na zui occasion pona ko mona ye wana aza mwana lokola mwana nyonso mais aza mwana ope aza na étoile na ye na ndenge na ye voilà po ete ya bino ke na vie bo monaka mutu nyonso pamba te na vie bo fingaka mutu nyonso te na vie bo kosela pe batu makambu te oyo so mona ke eza ya solo te eza ya lukuta koya koloba te parce que awa eza na place te ke tribunal ezali po bakomisa yo ko bapesa yo ba trophée po bapesa yo ke non yo muto zui yo muto gagner procès zwa boye te boyaka bino moko pe tozonga pe biso moko donc ya koloba ozomona ke eza ya solo koyaka na lokuta te po parce que ezali kaka ke YouTube réseaux sociaux bat bayaka kokosa makambo kokosa te bayaka pe na vrai bazali comme Karine Mokonzi franchement ayaka na ye na vrai akosaka na ye te moto akosaka pe lokuta bukaka mais soki otali sur 100% sur 100 azalaka na 90 quelque ya vrai oui
ya vrai. En tout cas, la famille na pesi bino ba bisou la Chine. Kandenge ezalaka kaka. Video na biso soki bomoni yango, bomona yango pe kaka na yebi na temps réel. Ba o ya biso to partager, to aimer, to s'abonner et ko sala biso bien makasi na Noela TV. Ba commentaire na bino pe et ko sala biso pe bien makasi pona aputu. Na lokuta na ya yaka nango. En tout cas, la famille nazotika bino ba Ida Mokonzi, Ida, Mama Anatengo, Losona Madesu, Mama Galana d'amour, I love you. En tout cas, la Chine toza ebele, en tout cas 100% bafana, bisiko zwami, bambote, Mama Viviane, mbote, donc toza ebele, Mama Scholastique, c'est moi, maman nanga pe comme on est Scholastique. En tout cas, I love you. Rezo vidéo na biso telanga ta commentaire, ça fait longtemps. En tout cas, telanga ta commentaire, ba bisous nazotika bino. Merci, c'est Noela TV, ba bisous la famille la Chine. Bye, au revoir.